Bien-aimé Shalom, et pesi mawa, mona oyo to seleki vidéo Gigola akufi. Bien-aimé pesi mawa, boko mona vidéo ya grand frère na bango makambo alobi. Alobi famille Panzani. Alobi akosala nyoso yeba nanya bomi leki na ye. Bien-aimé to mona ki bien-aimé kendaki epa ya faux serviteur de Dieu bozo mona photo na mukuna. Yoka mukuna, mwana oyo ayaki awa salaki kutambula te. Bien-aimé dans le Seigneur, bando ki baye barake moto esi baliye. Bien-aimé dans le Seigneur, yepe allié sous partout etikalaki. Bien-aimé boke ba na l'église bâtiment bokendaka. Bien-aimé même na ba docteur au hôpital, ceux qui docteur nazaki mdoki abiki esi baliye yo, akomi kokosa, boso makisi pa biki kiso na boko esala bino passe pour bozwa yango, l'état muta kufa. Bien-aimé bokeba. Bokeba bien-aimé dans le Seigneur. Sokiosa na famille à musicien moko. Il faut yebanzambe. Il faut fukamela ka Yesu masia pono kite bakole kayo hongo. Sokiosa na famille à musicien moko mon cher. Il faut yebanzambe. Il faut fukamela ka Yesu masia pono kite bako bumayo hongo. Mingi baboma ba propres enfants na bango. Mingi baboma ba papa na ba mama na bango. Mingi baboma ba cousin na ba cousine na bango. Mingi baboma ba tonton na ba tontine na bango. Mingi baboma ba camarade na ba collaborateur na bango. Mingi baboma même ba fanatique na bango. Yango moninga yeba Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, libo, tananzambe, bato, yesu akufela, bandeko, yabiso, bien-aimé nzambe, pambola, bino, bisika, no bino, bozwami, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie, immense tant toi, raboué, pour toi, nos évangiles, bien-aimé, sika ma bezali, to ma bolamu, esika molili, ezali, to ma mouinda, esika Satan, sa korine, to ma Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneur, le Dieu fait homme, le seul, l'unique, le vrai Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et pesi mawa, liwa ya Gigola. Bien-aimé tout le monde qui n'a pas réseaux sociaux, et pesa qui passe, indenge mono a belaki, mais bien-aimé tout suivi vidéo ya grand frère na bango. Orly Gola, qui est leur grand frère ya Ferry Gola, pe grand frère ya Gigola. Toyo kama kamba lobi, il y a somo. Bien-aimé, pesi mawa, tolanda, au nom de Jésus-Christ. Omulinda kola la tour ya place tarati. On ba famille on ga ine na lelo ko akia kufinga na longo na famille. Pardon? Na longo na famille. Makambo beno obimison so ki ba konde. Oligi akufi non so tikala zo kufa kala minute. Parce que makambo non so tikala zo kufa kala minute za na ese ba chesu ko na lise. Ya moninga na yo suka maboko na ke na tiki bino na famille. Na tiki na sa matanga te. Banadi akufi na loli. Wa kubika. Ngafuna yo luka. Nga siko na lia en tout cas ça une idée na ngate mais mon mamusu ezaka suki yé comme il faut na no luka soki mutu azali na mutu ya liwa ndeko na ngana ebisho no ça va être chaud petit wana kufine wana muta ide petit wana zati ozo comprendre taide ya zati no liseti amoni mutu abi ngamo na moni mutu to maboma yemo kuta kena pas ça l'émission Abenga Sidiki abina moni ndoki avina ngana moni ye atanga combat 3 personnes mibale ba mibale na mama mo wazana kati abena ngami mibale ba mama famille moko za mama famille oli tala de na appel ngana ngina ngomoni sikolo eleke na ngai ba bingi pichona te ce qui fait azara na poto beta musique na poto alanga edenga ninga to aider on les mettre gips ninga aider dadju et ça qui me demande ce que ça m'a bé ana défaut mo boy azana posa ba yana ba ko maleki nae si pas ça se passe pas comme ça quelque chose na mbongo ebeli ato leki na mbongo ebeli leki faut tirer la leki si vous faire réguler défaut na yango nga Orly nga funa ko maleki nae bas ça musana ba mais pour le moment zali batika ko diviser ba to pour borindiaka omulinda ko la to ya place tarati
On est ma famille, on gagne, on a le qui a couffé dans la famille. Pardon? Dans la famille, maman est bien au bout sans sortir de Bakondi. On est qui a couffé, non, ne soit tiré la zoukoufa calamité. Parce que ma cambo, non, ne soit tiré la zoukoufa calamité, ça n'a pas été bâti ce qu'on a dans la liste. Il y a un moment où on a eu beaucoup, on a qui na tiki bien la famille. Na tiki na ça matin à terre. Banadi a couffé dans le lit. On a ubika. On a fait un luka. Nga siko na lia en tout cas une idée na ngate mais mon mamusu ezaka soki yé comme il faut na luka. Soki moto azali na mutu ya lewa ndeko na nga na biso noli ça va être chaud. Petit wana kufini wana muta ide petit wana zati. Ozo comprendre. Utaide ya zati noli seti. Amoni mutu abi ngamo na moni mutu to maboma ye moko kuta kena pas ça l'émission. Abenga Sidiki abi na moni ndoki avina nga na moni ye. Atanga combat 3 personnes. 3 personnes. Mibale ba mibale. Na maman moko za na kati. Abena nga mibale ba mama famille. Moko za mama famille. Noli tala de un appel nga na ngo noli. Solo eleke na ngai. Ba bengi petcho na te. Ce qui fait azara na poto beta musique na poto. Alma aider nga ninga to aider. On les met équipe c'est nga aider dadju. Et ça qui nous témoigne ce que c'est ma B. Ana défaut mo moy azana posa ba ya na ba ko maleki na. Si pas ça se passe pas comme ça. Quelque chose dans mon rebelle, à tous les qui dans mon rebelle, les faut tirer la leki. Si vous faites réguler la défaut na yango, nga orli. Nga fona ko maleki na. Bas ça mo sana ba. Mais pour le moment zali, batira ko diviser à battre pour borir yanga. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors encore. Olingo koyoka mutu asana mbongo te. Onoko na mso asana mbongo. Oya na mso asana mbongo. Oleki na mso asana mbongo. Okuza na nga wana. O mobali ya ser na nga wana. Hey! O tante na nga wana. Bien-aimé, mbongo ni bazo pesa yo. Basombani na bomoi na yo. Kene kolia na mutoki na yo. Tika kozela kasima batu. Nzamba kele poza na matabisa batu te. Nzamba kele poza na malanda ngomba batu te. Réveille-toi, toi qui dors encore. Yango mingi basimbi batouche na bomoi yo. Mais bien-aimé, mingi batiaka tembe na makamba bakisi yo. Mais botela mundele moko makamba somo lobi. Tela moi vidéo ya mundele oyo bien-aimé nde bakena ko somba bana mike na Brésil. Bien-aimé ba abuser bana wana après ba teki bon et pas ba sataniste. Tela no mundele oyo bien-aimé na le Seigneur yo mto ebi ko batela bana te. Yo papa bilala lala moto na nzambe o solola ko sundula ndaku na yo ko sundula mwasi na yo ko sundula bana na yo yo no ke pa ba camarade yo no ke ba boîte yo no ke ko linga basi mususu tela bana no na fopelo ba ko sala bango na yo pe ba mama misusu ka muziki na ajo ya yo ozo tika bana tela lo ba ko sala bana na yo landa vidéo oyo au nom de Jésus-Christ. La pire des choses qu'on m'a proposé, c'est des séances de satanisme, des sacrifices d'enfants et tout. De sacrifices d'enfants? Ah oui, ben oui, bien sûr. Mais le Epstein français. Il y a un enfant et on ils ont des rites sataniques, d'accord? Ils te font entrer dans les francs-maçons, bien entendu. Les francs-maçons? Oui. Moi, j'avais le mec qui allait chercher les enfants au Brésil. Et ces enfants, et quand ils avaient subi, on va dire, 1000 sodomisations, par exemple, qu'ils étaient plus bons pour la prostitution, on les vendait aux satanistes. Ces enfants étaient tués pendant des rites sataniques. Oui, ça existe en France, bien sûr, ça existe. On leur prend le sang, par exemple, l'adrénochrome, par exemple. On les attache, il faut qu'ils crient, qu'ils pleurent et tout. Comme ça, le sang est meilleur. Et ce sang, il va au vieux salopard, à la bourrée d'oseille, qui achète ce sang à 100 000, 200 000 euros le litre. Bien-aimé, pesi passe, pesi marabout, qui makambo. Boki makambo le karana mukiyoyo. Bo yoki makambo, bien aimé le diable travaille. Yango sokoza ki diba mabe. Bien aimé na monito bondela. Yango monito passo la makomi. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa, merci. Dengozo tele misabiso papa, tote aliloba. Pambate le diable travaille. Akangi ebele, abomi ebele, abebisi ba via batu ebele. Papa, yangozo tinda biso. Pona banu yayo, bato yeso kufela. Bayoka son de la trompette, papa. Bakabwana nabatu ya mabe. Pena makambu ya mabe papa poti babikse milimu na bango papa na ngai na tiki message na maboko na yo yaka kote ya bano ya yo papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé, uzana adresse à bien. Awa pembe na pembe. Vérité de very révélation de rêve à rêve uniquement pour na bateau yeso kufela. Belle monsieur que ça kufela yo te ba ko lier un jour na ba musicien. Bakolia un jour bien aimé, n'a pas politicien.
Bien bakolia yo na ba faux pasteur da l'église on a batu bakufa ke belé bakolia otam so na bandoki ya quartier alléluia bien bakolia na bandoki ya famille bandoki ya ba camarade lela ba camarade oh mon ami intime païen oh bien aimé tu bani bilonka simité maté oh moninga malamu de Jésus Christ bien aimé dans les Seigneurs tika bilanda landa tika bilialia bien aimé laisse-moi te dire une chose aux en adresse bien bien mozana bala ba Yesu simplement c'est quoi, c'est le Père, il a envoyé ton frère pour te fungolo cervelle aux sous bébé spiritualité ou bien battu ba papa molimo le papa molimo il est molimo et c'est Dieu ou bien battu ba grand prêtre va chercher du travail au pire sœur va chercher du travail tika kolanda batu bien me tikete nzaba pamlo ndogozi liba kuya kolanda ndeko nayo bien me voilà botali ba vidéo et pesi passe pesi mawa ke baba ko bebi sa vina yo ke baba ko buma yo bien me liwa msuza spirituel autambola ka besi ba bumokala rien ne marche dans ta vie pour ba bloquer nyonso bien aimé dans le Seigneur yango to kotanga verset mo na kombo na Jésus Christ bien aimé nazana Ésaïe chapitre 55 verset 6 à 7 bien aimé je vais prendre mes lunettes bien aimé pona tanga malamu no kito yo tango tele kana via ki diba to ba ko bumoke li felo frère j'ai fait atanga version na ma Bible bien aimé j'aime mes lunettes j'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 7. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ah, bien-aimé. Lukanzambe, verset l'axini, que Lukanzambe tanzano nous n'avons moui. Longwa na via distraction, longwa na via ignorance, longwa na via malanda ngombe, tika bilata la tabilamba batu mingi bolata mokuya, bien aimé dans le Seigneur, mission na kabilo lamba, mutona kabilo lamba, olingi bilata la tabilamba batu, ko defa bilamba batu ya ba camarade ya manini, olata mokuya, bien aimé, ba bomba vino kane lambo lataka keba, yon va chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, et là c'est nini. Luka nzambe tango zano nous n'avons moi. Soko kufi, o son âme repose en paix. Mais yo, âme ne ko reposer en paix, n'ingini, ozagi na vie à péché. Aucun lieu de tourment, bien aimé dans le Seigneur. Tant ils sont voilà, toujours connaît verset. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Yesoza musikate, bien aimé. Yesoza omniscient, omniprésent. Azak pembeni na yo. Dans Matthieu chapitre 6 verset 6, abi kota na chambre na yo. Belela papa na yo ko yoka yo, bien aimé dans le Seigneur. Tika ko luka nzambe pa ya batu. Bien aimé, oh bien aimé. Tika ko luka nzambe pa ya ba faux pasteur. Na l'église bâtiment. Ba commence à concurrence na sa église munene. Na église kitoko. Na sa na mbongo bele. Na sa na voiture kitoko. Tala na sa na bandimi bele. Bien aimé, do bandimi na bango. Nzoka boza ya bango te bien aimé. Bazoko sabino. Passer na biso atasa azama kama betala ngaite. Ngataka makamba bien salaka. Bien aimé, l'homme donne qui sait qu'il a. Soka zam na misala mabe, yeba ka peso misala mabe. So azana ki ndumba, yeba ka peso ki ndumba. So na ki ndoki, yeba ka peso ki ndoki. Tanga ze impozo loboko, azo chayo biloka mabe. Yon boko ma ba fana kwiti na bango. Basenga ka ba dimi biloka zaki na loi. La dimi tous ces alango Jésus-Christ. Offrande des alango Jésus-Christ. Comment offrande ndengi moye so comment ki offrande do nzamba komi offrande komi mutu. Do ayeko lukayo. Yope comment offrande tika choko, tika kibungai. Tik longola kibungai kuma offrande des ambongote, offrande de la kisimbeka, donc loko pamba, comme loko pamba. Point barre, la parole de Dieu, bien aimé, et ce ne sont pas les Écritures, mais c'est ce qui est caché derrière les Écritures. Alléluia. Bien aimé, toujours connaît verset Nabiso. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Nzamba lemba ko pardonner te. Babi que le méchant abandonne sa voie. Ndekunanga yum to bumaka batu tika, yum to yibaka batu tika, yum to zoka basha batu tika, yum to zoka mibali batu tika, yum to bumaka mabala batu tika. Bene tika ko sala mabe. Tika pe ko bebi sanzoto no na makaya. Tika pe ko bebi sanzoto no na ekobo. Tika pe ko bebi sanzoto no na milangwa. Nzoto ene zali tempelo ya Nzambe. Abi celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bien-aimé Keba,
landa nzela ya nzambe, landa nzela ya nzambe bien-aimé, keba bato mabe bazali, boyoki grand frère ya fait rigola, alobi kala mingi taso bimisa makambo bele, bien-aimé tozela makambo wana po ete to partager yango, bien-aimé keba, mokule tondi na batu ya mabe, soko zali ki diba, soko zana via luyenge, soko zana via distraction, bako lekise, on a bandoki ya famille, na bandoki ya quartier, na bandoki ya ba collègue, na bandoki ya monde physique, be monde spirituel, na bandoki ya ba camarade, yango bien-aimé kozela na distraction te, tanga mana Yesu Christo, bien-aimé bomona ki Michael Jackson, tanga mona ki mbonge liki, akeko kimba na Islam, et si kabalia qui est bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve, yaki pa ya Yesu bien-aimé, tika kolanda Yesu na ba bâtiment, kota na chambre na yo, belela nzambe ndeko nanga, nzamba kuyoko pia kuya na secours na yo bien-aimé, soko okokite, luka mutu moko bika banga ka vraiment nzambe, abonde la pona ponza mabaki prier les uns pour les autres, abonde la pona bien-aimé, après kangama na Yesu, tambola kana Yesu, et ça ka mu évangile les mutu aye bande Yesu kangama na Yesu, bandoki ba kokayote, sambela ka avant lala, sambela ka soko la muki, sambela ka avant olia, obima ko zongi o sambeli, bien-aimé oke musalo sambeli, avu banda musalo sambeli, bako longa yo to kona voiture faut démarrer au sambeli, même si on transport au kona transport au sambeli, ata 1 minute à pamba, nzaba zo songa pa ba 3h 4h di tante lukuta, bima na ba église na bango 2 cultes 3 cultes, bazo bango bana besoin de mbongo, yeso betaki bango chicote, bien-aimé na chaque culte ba senga ba mbongo, bien-aimé culte election nango makambo wana te, bien-aimé yondo zalinda kwa nzambe, bien-aimé kangama na Yesu Kristo, kabona na ba musicien ba batu mabe, kabona ba politicien ba batu mabe, kabona ba homme d'affaires ba batu mabe, tu bani bilungi kasi mitema te, bien-aimé po kabona bien na batu wana luka musala, bien-aimé zala un homme charismatique, une femme charismatique, tika biliale na banda kwa batu, tika bilata la tabilamba ya batu, oko simba touche bien-aimé, yango mingi ba bloka ba vie na bino, ba bloka ba vie na bino, bien-aimé dans le Seigneur, yango tout ça qui nous va débloquer, bien-aimé débloquer ce karma qui na bomo ina yo kango muke na kombo na Yesu Kristo. Nzambe na ngai na kusuka wapi nzambe na ngai tala tangai mwana na yo vi na ngai nyonso bloqué libala na ngai nyonso bloqué makambo na ngai nyonso bloqué papa na kusuka wapi bwaka taliso na ngambu na ngai toko débloqué nyonso bakangaki toko débloqué nyonso bakangaki na Yesu mawango akuluke vina yo bana satana bazebele biso na bango babunisa biso oh yo allez débloquer olia kana nani de konanga otambula kana nani salama ele moto betela ka ba projet tango mososiende doki ya vina yo oh yo
Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Kiba mokili zamabe. Oye na société, ba société belé, boyoka nesa te. Tout comme na ba foyer ndenge moko, papa na maman dialogue esa te. E comme lobby, moi na bimi faser, akimi ndaku, moi na komi na balabala, moi na bonla na wenze. Pour nini dialogue esa te na ba foyer. Omoni lelo mindele basanganaki basali héros. Mbongo komi makasi pona dialogue. Dialogue nde sali dollar lelo esala makasi. Dialogue nde sali lelo livre sterling ezala makasi. Yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso. Dans tout ça, dialogue eza unitaire. Tcha Chikicha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux.